Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous avez vraiment tu es un patriote. Attention, Seigneur, c'est un piège! Montre-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? César! Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Lelo frère José Ndita, na Kofi Central. José Ndita. Oto ebité hein. Obisto bengara ba musicien nzambe na ba musicien mokili. Ya obisto bengara biso ba kinwa. Voilà. Ba musicien mokili na ba musicien nzambe. Mais comment ndeni vous travailler na musicien mokili na musicien nzambe? Comment ndeni? Bah tu ne vas comprendre. Nga to travailler na Kofi te. Na Kofi Central. Kofi Central est un organisme, est un Kofi te. Non, Kofi est un patron ya ensemble. Mais ça dit ma campagne Kofi Central, là bateau mususu. La carte ya Kofi à ça la compagnie. Compagnie en commun avec Kofi Central. Mais on est bangonde bata Kofi Central bazo sangana puis so pour vous ça ba conseil. Ce que tu vas poser que beta conseil wana. Et na boya pour ami. Musa na nga ngona. Musicien mokili. Musicien mokili na. Entreprise na ye Kofi le. Oh, entreprise na. Cette année, nous verrons certains hommes de Dieu tomber. Comme nous l'avons annoncé la fois passée. Et ce sera quelque chose d'étonnant. J'ai dit la fois passée, vous allez vous réveiller un matin, on vous apprend une mauvaise nouvelle. Lelo frère José Ndita, na Kofi Central. José Ndita. Oto ebité hein. Obisto bengara ba musicien nzambe na ba musicien mokili. Ya obisto bengara biso ba kinwa. Voilà. Ba musicien mokili na ba musicien nzambe. Mais comment ndeni vous travailler na musicien mokili na musicien nzambe? Comment ndeni? Bah tu ne vas comprendre. Nga to travailler na Kofi te. Na Kofi Central. Kofi Central est un organisme, est un Kofi te. Non, Kofi est un patron ya ensemble. Mais ça dit ma campagne. Prendre comme il veut. Il ne vient pas prendre les vrais chrétiens comme il veut. Il y a un verbe qu'il s'est trouvé pour eux. Il vient toujours les tenter. Vous savez ce que ça veut dire tenter? Oui. Mon mécano na yaka komeka. Na le bango bien na lingala. Simple la tête. Na mekana no natala soki. Alléluia. Na mekana no natala soki. Eko. Ndeko tante. Ayaka te bamoka kamatio ala même po azoya na keba poane. Azoya na kopanga po soki o balukeli e mabe. Hey. Akoko tali felo avant. Non, oh, je voudrais que nous puissions lever nos voix. Ou non. Attention, Seigneur, c'est un piège. Montre-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? César! Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi je dis comme ça, on va na sali ezali po eke ya yo pe eke ya bino po zaka yo moko te. Boza ebele o sata zo kosa.
oyo bozoutilize kaka komba nzambe me nzambe deja bwakisa bino bapatrice balombo bino nyonso to bafo musicien chrétien oyo bakosata azokosa bino donc mosala wana asali vraiment eteya bino bososola mokili na bamisien nzambe mais comment ndeni botravaille na musicien mokili na musicien nzambe comment ndeni bato nde bacomprendre te nga totravaille na kofi te na kofi centrale kofi centrale eza organisme eza kofi te non kofi aza patron ya ensemble mais bato basali makambo eza kofi centrale eza bato mosusu na kati ya kofi asala compagnie yango komona yango kofi centrale namoni bango nde bato ya kofi centrale bazosangana biso mpona kobetisa baconseil ena boya mpona nini mosala na ngai yango wana misia mokili na entreprise na ye yo ozobanga yango bon baentreprise yo okenda kokota baRT batele nyonso oyo okotaka baentreprise abana nzambe mabe soki ngai nakekota na okesa kofi omoni nakekota na kosa kofi nakomimisia kofi wana nde mabe osala ngo bongo bavenise basala nani oye mokolo nango yango kasi par rapport ya nde toyebelaka Kofi Olomide frère Jésus dit ta question bato nde baoreve oyo na kata mambo eza bavole mibale eza na volet affaire na volet spiritualité comprendre na volet affaire soit bosa affaire nous tous commerce tout affaire équiparateur coopérer na indien équiparateur coopérer na mutabuda équiparateur coopérer na païen pour tout ça là-bas affaire tout nanga ce qu'on va faire ezani ba faire ezali ko sangisa ba idée na moto akopesa yo elan okende or moto akopesa elan okende aza moto aza doué na matière moko boye tango mususu musoka aza occultiste kasi mais yo siko na domaine oza wana ye moto aza doué na matière akofungula nzela do okende kuna te ba fungula nzela po ye aza occultiste etali te eza na domaine ya ba faire lelo na pesa exemple mo na TV na lobby pasteur a aussi appelé à faire à matin sali flat hotel et ça faire na yi flat wana sala ngoka pour ba chrétien te mutu mo pa goya à côté na flat mais à sala ekobo na ta flat faut pasteur comme na likolo hotel abi awa ekobo te pasteur ko comme bon pour ani ko comme te pour ça il est public et affaire ya pasteur non contre pasteur mbongo mais mutu mo pa côté sala ekobo kuna est-ce que tali pasteur est-ce que le sumo ekobo wana ko ya pas pasteur donc wala ba benga ngo affaire so am sese benginga te ba obeta kuna ba obenga ngate bango ba obeta benga ndeni bango ba kendo beta pe kuna bazwa pe ya bango ba kumisi pe nzambe loko ngaso la fungoli nzela ba moni kende na bango ya utosa msala ba obeta na bango ba misenyo so MCC je les invite so ba bengi na Kofi Central sala compétent na obeta na yo eza ndenge mo grand hôtel bengi yo sala contrôle beta ndenge moko eza ne lokwa surprise kuna te ba bengi yo so ba bengi yo la Béatrice bengi yo la kwa Venise bengi yo Kofi Central ezaka ndenge bango baza donc bo solo li kaka boyokani bo sali mikanda beta miziki OK papa José numéro na ba batino so ba li bande ko nyonso yo balengi ba encourager ngai to ba reprocher ngai pour na uti ko yemba na salle de Saint James bazwa numéro na ngai yango 081 508 32 et 79 081 508 32 79 79 le quoi français balobaka 081 508 32 79 donc benangai yebisa no ngai nazala nga fulu na oyoka na ngai oti ekoti pe ko banga tena répondre ma bete na yebini na auto ça na Saint James et na yebini ndeni nkolo agréé makamuna sali donc ce qui yo comprendre ngo mabe c'est pas un grand problème obenga na oyoka ka ba idée na yo mais ngo écoute na ngala yina ote to na silika non na osepela kutu makambo pesa ngai pianga matière na ba bongisa ndeni na obeta mukolo mususu koto mususu pour na te aller souffre de parce que na la victoire déjà pour musala auto ça ici. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine.
Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Personne n'allume une lampe pour la recouvrir ou la mettre sous un lit. Non, on la met sur un support, afin que ceux qui entrent dans la pièce puissent voir clairement. Car il n'y a rien de secret qui ne paraîtra au jour, rien de caché qui ne doive être connu et venir au grand jour. Écoute. Moïse? Laisse-moi m'adresser aux enfants d'Israël. Une dernière fois. Oui, Moïse. Enfants d'Israël, Dieu m'a dit que je devais mourir à cet endroit. C'est Josué qui vous guidera dorénavant. Moïse, vous allez tous traverser le fleuve pour vivre sur la terre promise. Et le Seigneur sera avec vous tous. Il veillera sur vous. Et vous ne manquerez de rien. Vous aurez un foyer, vous aurez de la nourriture. Vos champs fleuriront en abondance. Et vos troupeaux et votre bétail se multiplieront. Mais vous ne devrez jamais oublier ce voyage. N'oubliez jamais les paroles de Dieu. Gardez-les dans vos cœurs. Souvenez-vous de tout ce qu'il nous a donné. Et si vous péchez, alors implorez son pardon. Il vous l'accordera. Pourquoi? Parce qu'il vous aime tous. L'heure est venue pour vous de traverser le Jourdain. Allez-y, entrez dans la terre promise. Il vous a tous conduits ici pour cette raison. Merci Kolo pour pourquoi elle est là. Au salé de Nazala, manco kati na baï. Écoutez, le diable veut un nouveau réseau diabolique. Nous allons renverser la contre-offensive du diable. Nous allons détruire tous ces projets qui visent à reconquérir encore ce pays. Au nom puissant de Jésus. lisusu kaka pona mboka oyo bisika nyonso azokende koyokana na basali na ye mpona koya kozongisa lisusu misala na mboka oyo totelemeli yango na kombo na Yesu toza kobebisa yango na kombo na Yesu. Yahweh, 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 Prendre comme il veut. Il ne vient pas prendre les vrais chrétiens comme il veut. Il y a un verbe qu'il s'est trouvé pour eux. Il vient toujours les tenter. Vous savez ce que ça veut dire, tenter? Oui. Soki. Alléluia. Namekanano natala soki. Eko.
ndeko tante ayaka te mbala moko akamati yo ala meme yo chambre po azoya na keba poane azoya na kopanga po soki obalukeli ye mabe akokokota lifelo avant. Oh, je voudrais que nous puissions lever nos voix et dire merci à notre Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. Dis Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes d'être ici ce soir. Et de prendre part à la délivrance de ma nation. Levons la voix. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous a conduits en ces lieux. Merci pour ton amour au roi qui nous a rassemblés ce soir en ces lieux. Merci pour cette grâce infinie. Tu réponds au milieu de nous ce soir. Ngolu epesameli biso tomona likolo kofungwama. Ngolu epesameli biso totangama katina bai oyo nkolo aponi. Toyebana kite kasi kolo okuti biso bipai tozali. Poko misa biso ba oyo. Merci kolo popo ko lelo. Osalete nazala moko katina bai oyo biangi. Le diable veut un nouveau réseau diabolique. Nous allons renverser la contre-offensive du diable. Nous allons détruire tous ces projets qui visent à reconquérir encore ce pays. Au nom puissant de Jésus. Tozopebisa nyonso ya monguna makanisi mabe nyonso ya satana lisusu kaka mpona mboka oyo bisika nyonso azokende koyokana na basali na ye mpona koya kozongisa lisusu misala na mboka oyo totelemeli yango na kombo na Yesu toza kobebisa yango na kombo na Yesu. Yahweh, 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 Kolonaka ozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh nanga Yahweh, 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 Kolonaka ozali nzambe. Oh nini ngai napesa na yo bobere masanzoli ya motema ye esosoli na yo nani ozali kolonanga ozali nzambe. Yahweh, Yahweh, oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana. Moto, itisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, itisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Loboko na Yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama mpe baye Kongo bamona nkembo na Yawe. Sembola loboko tomona nguya na yoe katina ekolo na biso osala ya minene utayo banda na bato okongisi nini mpona mboka tomeli na pasi ya temps pour tout yaka tobandela elongo na yoe yaka mokonzi yaka tobandela kotonga ekolo elongo na yo tala etuluku ya basomi ya Kongo batelemi mpona koyamba lipamboli kote epai na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona nkembo na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona nkembo. Sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka.
bana na mboka. Moto, moto, etesa moto ya ya, etesa misala.